Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko alobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baobab bambote ebele bisika biso bizubino nzamba lola ayeba ko pambola bino vraiment lelo toza vendredi aleka ko mona bino bandeko na ngai vraiment to bandina na ba musulman lelo vendredi mukolo ba sambelaka makasi pona ko belela ala penza abongisa semaine na bango ba salam bisika bazali ba salam alaikum to pesi bango et puis to ke to bi bobo to bonde ko na bande ko na so ya catholique ba bonsoir ba bonjour ça dépend erni no kolanda sous les baobab number 1 la danoise vraiment bo s'abonner ebele ba yenge na bande ko na so ya bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo to lobi na mino ba yenge matondo respect makasi na ba chef coutumier na biso to sakidi la kande to lobaka ba moyo na ba oya côté kuna ya ba tete la vraiment ba chef coutumier to lingi bino mingi vraiment place bozali bozane sengo boyebi wana mama leki na bino la danoise ba bénédiction na ba oyo nyoso bazali ko s'abonner na sous les baobab number 1 bo s'abonner ebele bo like bo linga video et ça la ratakos na ndenga mukete wana la danoise mama leki na bino toyaka ka malembe ko na sa conscience bande konanga toye to solo na biso bomoni moko ezaka bien toye na biso ka tozo solo la ata li solo ezate ata tozo na biso li solo ko beta te mais toye kaka tozo solo la to pesa na ka ba conseil to pesa na ba idée bande konanga ezalaka bien yango na moko benga quand tu te sens seul oza yo moko oza na ba problème ezotungisa yo oza na mutako solo la te ndeko nanga benga la danoise je suis là pour vous to solo la na ndenge ya mukete bino mo boyebi toza na se ya sous les baobab on a se sous les baobab on peut pas bien ezaka ero ezaka moi kopa ti kopa café isalaka bien na ndenga mukete lelo vraiment mo eza makasi to komela mai na biso mbe na batongo bandeko nanga fato bima bino mo boyebi ba oyo pe bozomona ba msu bazana ba problème bazana ba allergique na ba biloko bazobenga ba pollen bandeko nanga balobi bulu kutu oyo esala kango pe bien donc na tongo avo bima ozwi moi bulu kutu na yo moi vers moka bulu kutu omeli yango bandeko nanga en tout cas ko salo bien et puis bino moko boyebi pona kolongola ba graisse ne longi ba cholestérol bandeko nanga zo kita vraiment toza pe na oyo to bengi thé citronnelle alors bobenga ebele soki bobenge pas la danoise okozwango quel que soit place ni au vandi les 4 points cardinaux et à mokili bomba bokozwango eza bien raffiné
propre, pas de basalité, zana quantité, vraiment bandeko na ngai, bobenga la danoise, okozwa tina yo, eko komela otina kati ya ndaku, soki po lingi yo moko kokota na internet, obandi ko commande yango, chaque fois lingi, bandeko na nga okozwa tina yo. Yango wana bandeko na nga sans tarder, to ye lelo to fungola conscience, bandeko na nga na likambo etali ba camarade. Bandeko kozala na camarade eza mabete. Bilo moko boyebi na mupepe na biso sika o to benga live together. Bandeko na nga bo partager live together ezokende tokos na ndenga mukete ebele bazwi ba molonga na bango ebele pe bazozela. En tout cas le mususu mobali no aza awa ndeko na ngai ozozela nini? Poni ozozelisa mobali ya bato po nzamba lobake na yebisa bino nde nzamba sana na mokili lobake mutu na mutaza na mwasi na ye. Vous comprenez? Muna mutaza na mwasi na ye, muna mtupaza na mobali na ye. Bon, siko tamsu mobali no asa komisa ki a. Yo siko ozo banga, ozo kasoni, ndeko mutako piblio azate. Eza vraiment 100% anonyme. Et kozaka entre yo na mobali wana nangala danoise na nzambe témoin. Vous comprenez? Boya na bino ebele, ndeko mobali ko hésiter te yaka. Bande kwa mibali kutu bakomi ebele lisu bande kwa basi na komo zanga na bino bande ko na ngai liboso da bando zanga mibali mais siko na komi ko zanga basi surtout na kati ya Londres na kati ya Angleterre bande ko basi ozana moins de 40 ans ko hésiter te ozana ba 36 ans 34 ans ba 32 ans ko hésiter te mibali ya bien ba mibali o bana o ba koli awa bano bazo sala na ba banque na ba nini bande ko na ngai ya ko sala vie na yo na ndenga bien ko buka na te eza na tina moko te yo benga ka la danoise okozala bien bande ko na ngai ka nde tozokene malembe ndeka na isibilo na lobi kozala na camarade eza mabete. Bandeko nanga me bino mo boyebi mokili ezokende na vitesse moko ya kimotema mabe. Kimotema mabe komi mingi, jalousie ekoti makasi na kati ya communauté. Bandeko nanga tozo ebate pona nini. Jalousie eza tellement makasi. Soki ata omoni kaka mutu azosala mwa likambo boya moke yo lingi yo peka kolanda. Bandeko nanga bokeba. Ou bien mutu akosala likambo na ye yo lingi kaka otuna. Bandeko nanga tokeba parce que bato musu basala ba misala na bango basimbela yango bakisi. Ba mususu basambela kanzambe, ba musu pe bazana bakisi na bango ya bokoko. O ba chef coutumier ba pesa kawana. Donc yango wana il faut que ça la attention avant olinga o copier muninga ou bien o landa makamba zo sala ou bien oyo karamutema pasi pona nini yaza boye pona nini yazo ba vie ebele pona nini bande konanga malembe okokoma et puis okolonga parce que bande konanga ba bengi biso na kati ya France ba mama France bosala attention ba mama balinga kosala ba makelemba ba muziki nyoso bata muziki na kati ya bandako bande konanga bo changer milieu ezate olonga na muziki eza mabete mais changer milieu ni bokutanaka na ba bar bozongela ta ba bar ba mama muziki bokutana na bino na ba bar bokutana na bino na ba café bokutana na bino na ba McDo bokutana na bino bokiyaka na bandako te bandeko ndeko mwasi abengi ngalo bila danoise mekana kolamusa conscience ya ba mama pona biso tozwi problème bandeko bazalaki na muziki bazalaki ebele na kati ya France bazalaki ebele na muziki na bango chaque mois il faut bakendeke et pas ya camarade bakomaki à part muziki bakomi peka lokwa ba camarade bakomi ko bengana ko talisana donc ekomi ka lokwa la famille bana na bango pe bakomi ko yebana donc ewumeli akipe bande konanga to mela na biso pona ko apaiser talaka ezaka bien so ina ozwaki maite ndeko nanga mela surtout mikolo mela conscience est là quand même na mai et apaisera ba tension ça la bien bande konanga ou bien moi copa ti copa fanta pourquoi pas vin rouge na vin blanc ça dépend et là on y au lait ce qu'on les poissons mais là on a vin blanc ce qu'on les viande na vin rouge bande konanga belez dans ba glaçon pesala nango bien coca pena whisky mkele kana ngo tokos bo ba chef coutumier na biso to bossa na bango te bango pena lungwila
Donc tomela mama tomela tozo relaxer na biso tozala pressé te mpona koyoka lisolo te tozo relaxer awa eza na se ya sule baoba mpe pas bien number 1 tokenda mbangu te toa na temps na biso soki oza na temps te kanga okozongelanga nsima ntango okozwa temps esalaka bien. Bandeko ndeko mwasi moko azalaki na groupe na bango baninga wana kati ya groupe bakoma kokonstate baproblème na bafoyer mabala na bango eza kokufa na kati ya groupe bana na bango bazokende kaka bavoyou bamosusu babomi bana na bango na France wana bana mosusu basali bafugue bakibi bandaku donc muziki wana bazokomprendre te mais moko na bango ye aza bien sapo voiture na mobali na ye pe mobali akoma kolandaka mwasi loko azoba ka na muziki eza nango ya bana basi mais ye omwa ka ye pe enga na ye na papa baninga kuna mabale eza kufa soki ka balobi na bango bamibale na ndako babi tolingi muziki oyo te bobima mwasi réponse oza kaka na boyi libala. Bandeko bana ya bagroupe ya muziki wana désordre nzoka nde ndeko mwasi wana azalaki na misala mabe asimbaki kisi donc akenda Kinshasa na tembe akendaka pena na mboka na bango kuna pa ba chef coutumier oya banganga wana po to wana deux sortes ba chef coutumier bandeko nanga tofunga moi entre parenthèses po bato ebele ba comprendre bana biso babotami awa bakanisaka chef coutumier azandoki bandeko chef coutumier azandoki te ya bandoki bazali et puis ba chef coutumier nde bomonaka wana na kati ya ba chef coutumier oya bandoki wana toza na bamususu ya bandoki oyo balobake bango baliaka bato te babombaka famille toza na baoyo mpe baliaka bato toza mpe na bachef coutumier oyo baza na kindoki te donc sikoyo ye ndeko na biso akende mpe na bachef coutumier oyo bandoki bapesa ye poudre moko boye akoya na ndako na bino avant ya liboso ya ndako abwaki na et puis bato wana oyo ya kokende kopesa poudre wana eza bato wana bakamarade ne ayeba baidentité na bango bandeko bobomba baidentité na bino bo eza te kaka kamarade fo ayeba date de naissance na yo ayeba kombo na yo nyonso bandeko ye azwaka baidentité parce que soki ayebi ne mutu te eza mpasi po akeka na ndako moko amoni ata noa moko abimi abwakeli yo poudre bongo te eza ke ayebi identité na yo kombo na yo esekenda esekenda na sa mai kuna na mboka na bango yesu ko balobi azaki lokele mwasi wana yesu ko soko aye bandeko pembe kitoko anunaka te soko aye na ndako na bino abwakaka poudre boko yeba te omwaka abwakika poudre boye ntango ka ya kokende bapasi ekoteli bino mpona kozwa mbongo ekomi pasi mpona bo na ndako mobali désordre bana impoli donc abebisa baninga ne nyonso bandeko na kati ya France na banlieue parisienne kuna abebisa bandeko yango bosala attention na bacamarade même oyo bazaki libanda ya muziki bacamarade neka normal bango nyonso bandeko soki omoni oza na groupe oza na bacamarade yo ozo évoluer te yo kaka baproblème me moninga kaka komata ndeko keba mitalela loba nini mosu aitizaka bachance na yo mosu aitizaka bachance na yo bato baza bongo mokili ekomi mabe okozala na moninga yo kaka bana baimpoli des autres me moninga soki aye kaka bana na ye bien makambo na ye bien mitala eske aya koyiba mayela bana na yo te eske aya kotya des autres na ndako na yo te bandeko bosala attention tozokende na ndenge moko na vitesse moko ya mabe makasi bato bazosambela meloko ya baosambela te bandeko ndeko mwasi wana abebisi bavi ya bana mosusu batya bango bambeli na France nzoka nde makila alukaka makila bato mosusu camarade komona boye aye kaka yoki yo opesi ka pebisi na zemi kokomaka 4 mois bopa esopani zemi elongwe asali badega epi bambula moko te bambula ebele
baye bakate mokomsu mwasi osuko abengi biso abila danoise ekomaki trop c'est trop jour musu penza boye tovandi na ye na yebaki pe otila ezaka bonzambe kaka kande na sambelaka muke wana kaka lobaka nzambe beni ndako nanga na mona ka mwasi yango tovandi donc yende azakana do badictaka ye na monde de ténèbres wana ke lelo soko kokenda ndako mama tel déjà tomoni kuna makaba bieza kuna ke kobwaka poudre oyebi ke mwa mwasi wana akoma na ndako ya mwa mwasi abengi biso tokaba lisolo akoma mwa mwasi wana alobi la danoise na comprendre nazolongola miso epa na ete alobi nanga nazoleka mbangu na osana nga ka ba 10 minutes oyebi ke kaka ngai avant na kota na ndako nga déjà na fungula porte na comprendre na zai nanga ka libanda na bika nazana ngai loko peza ki mwa moyi e bandoko bima na bien na tema nanga la porte na ngai na libanda bazandi kwa ba gérera ba maison moi mosana te ba mwaka moi mosana zoya tanga yebo moya bwaka poudre libosa ndako ezate directement moninga yebse kota na telemi pe libanda mingi na lingi kota tova na ndako era koti abila de nas gaka na sotala kaye na alobi nanga no wumela te na tiki atiki kutuna bana na libanda na voiture abina tiki bana libanda na voiture na zo wumela nanga ite boy na boy moto abanda ovanda 10 minutes abi mais utiki bana kuna na libanda siko yo zo olmeke wumela te vraiment amona kaka ku François di komona passe abimise loko mo sachet mo asimbi poudre mo boy abi ma sœur poudre ya eloko ni ote eza na welo ote saka poudre abi tete poni ko tshaba poudre boy yo mto vandi otamba na ba sachet ba poudre boy azu poudre na kandiam abimi tanga abimi nzoka nda abuki mibeko yes ko tanga tikali ali eloko ni ngana poudre wana poudre ngo lokola côté mususu lokola tumbaku côté mususu ko eloko nini alobi bakanga onka ndiki boyebi bakoko kala bandoka ba tumbaku wana abi tete abinga makambo na moni za clarté azui abi abengi kande ka totala kana ba YouTube boy azana prophète mobo na kin abengi prophète wana ko ben abenga prophète kwa abi mama esprit nzambe zana yo bande konanga to pesa no mo conseil bomonde bomona ba prophète wana eza ba prophète ya monde de ténèbres eza ba prophète bonzambe bango nyoso to ba monaka ba monaka mais osuko ya monde de ténèbres ba yaka suko baksela ba malédiction mais makambu balobaka na ba oya monde de ténèbres na ba oyo ya nzambe balobaka makambu presque za nango ya vérité yangwana kasiko foko yeba oyeba siko ko discerner wapi ya diabulu wapi ya bonzambe parce que soko landi prophétie ya bo diabulu akoloba no vérité mais olia bongiso abaki sous malédiction yangwana zaka bien otuna volonté nzambe mama na biso abenga alobi na la danoise na lobi kutuna no eloko te ande sabi bino na kisina nanda kunayo wana sko camarade na leka ki lokwa ba 13h ye motema lobi neti bonzambe na komika ko sambela na komika ka esprit bando banga ka sambela esprit lobi benga ka prophète moko boy abengi prophète basamba bi basambeli ka prophète yambi basambe babosa alobi kutata lisolo te poza ndo sabi moi si moko boy bozana ye auteki ko yana ndako no boy kombo na ye boy azana bana boy moi si wana azana misala mabe bosalaka groupe moko na yaba bosanganaka ba matanga banini kaka bino mutu bandeko na bino bakufaka ye na bokendaka te akufeli mutu même akufeli mutu alobaka te bino kaso bokufeli ayaka mpona aya koanvute bino azoba komona bino akende nango na mboka na bango na sa mai babilima mai bapesa ba poudre ayeka kochila bino na bandako yango mona na groupe wana bana bazotia bino bambeli bana bazotanga ba classe te mabale zo panzana oyebiki alobila danoise na bandi kolela na talibana na lobi nzambe biso mutolukela bana biso liwa kobota eza lokola kobota eza ndambo liwa mais tango boti bana na yo olandi ba camarade ya buzoba okosuka pe na buzoba et puis bana na yo ba ko évoluer te bandi ko to comme na biso ko chité
tokozwa te na bino ebele te vraiment nayaki kapa wana yebisa bino lisolo wana bandeko ekosala ke lere wana sikoyo ye ayoki yango ayebisi mobali na ye bapanza na ye na mobali na ye te me bana impoli bayokaka te bana mosusu bamwana mosusu ya mobali kutu babotola ye na social akima ndako ayebisi mobali na alobi omoni ntango topekisaka bino botika biloko oyo bambongo boni oyo aye na moziki atia bolia nyonso wana bavoutement ye moto asimbaka kaye akoma na badate de naissance ye nde mokonzi ya moziki bopesa na badate de naissance na baage na bino mokolo anniversaire abando tinda bakarte pa bamoziki bandeko botika makambo oyo nga kutu na bino tato yo pesa date de naissance na yo mpo na kado na pesa te so bokopesa nga kado te bovandi na modele oyo yango so omoni ata bokosala bamoziki wana bomona bato mosusu balinga bokowela kibo mokonzi ye kaka alinga azala chef ngai nde nakokordone ngai nde nakosala boye ngai nde bopesaka ye mpa na ngai ngai nde nakokoma bakombo ya bato nyonso na liste nzoka bakombo bama opesi kombo na solo ye ake nango na monde de ténèbre botala ndenge bana yango toomona meme na kati ya Londres we bozomona bana bakongole bazotia bango bambeli bolinga toyeba eza nini ekozala bamama modele wana bayaka na bandako bato bazotia bapoudre bana bato bakende mpona nini batiaka kaka bana ya bakongole bambeli bana ya baafrikain bambeli ntango mosusu eza bongo biso mongo na Congo toboyi te meme bakulu na baza batiaka bambeli nde bazotia bana na poto te nzoka nde bamama sorcière bayawa bamemaka bambeli na babiloko bapoudre na kati ya bandako babebisaka bavia bato okomona bango kaka balataka bilamba cher donc so yo moko ozomituna asalaka mosala nini omona mpe mosala ngo asalaka boye azwaka ne kana mosusu 1300 1500 euros biso to na Londres mosusu 900 kaka 900 livres mais azolata bilamba nzoka nde mbongo wana ebimaka mbongo wana ebima na kindoki eza mbongo ya voie normalité azoyibaka bachance na bino omona yo sukaka na mosala ba 2 heures ba 3 heures nzoto mpe elembaka yo okoka kosala mosala ebele te ayiba na ba énergie yango wana bandeko na nga toyaki tolamusa conscience awa tozokoma siko na ye te ndere yango bato bayaka kotambola na bandako ya bato tobozali tozoya congé pa na bino camarade nombo tozo ya congé to boité yamba mais na prière ou bien lobi oboyi soko moni esprit lingité olobi te biso vacances oyo tozala na biso busy tozana ta yo yamba ba payate koyoka soni te parce que mokilo ezokende bien te yango wana bandeko na nga tokomi na biso na suka likambo toyelaki bino po to partager na semaine oyo yango yo en tout cas bobenga la danoise ebele bandeko nanga ete yango tobima na solitude ok solitude eza bien te ezo boma bino moko boyebi ezo pesa ba maladie ba tension bato ebele awa na poto bakomi komelamela bakisi ya tension pona likambo ya solitude ba musu pe baza na kati ya mabala mais baza pe kana na solitude parce que bamibali musu bazosala mabe makasi tokoya kobeta sete na likambo wana yo bali mwasi na yo ototiaka mwa pilipili moke mais tokoya mpenza kofungola ngo topesa bapapa conseil mpona bapapa ebele bakomi kotikela bamama responsabilité ya bana responsabilité ya ndako bali kofuta ndako te bali kofuta eloko te donc ye mbongo na ye kaka soit kolata soit kokende na Congo soit kosala bamakambo moko boye oyo ezopesa eza dignité soka alamuki na tongo abimi soko aye butu aye alali akesuko mama modèle wana aza na solitude il faut eloko nyonso eza na temps même ozosala papa yebaka kosala pesa pe mwasi na yo temps neti samedi na dimanche linga mpe ozala na mwasi na yo ase senti peke naza na mobali na kati ya ndako eza teki mobali ayaka kaka abimi na tongo soki aye ale abeti so tour moke na banganda ya Paris obi na banganda London après oye na ndako olali obandi koronfle eza bien te donc bapapa yango wana bozomona bato ebele bamabale ezokufa bapapa bazoyeba te pourquoi
so il bali okufi parce que moi ça zo mona ki oza utilité na kati ndaku vaut mieux azane ye moko parce que azana azo mo lokwa azana charge lokwa azana bébé moko boy surtout ba maman bana lem so ba koli bana ba komi ba 12 ba 15 et mso azo linga pe que à se sentir peu moins à l'aise. Mais yo papa ozo sa makam loko oza troisième bébé to boy to benga bino ba bébé mais linga pa oza la gros bébé ko za pe bébé mo to la ta ba pampers. Ezaka kitoko te. Wana maman leki na bino la danoise. En tout cas, bo s'abonner ebele et puis bo ya vraiment bo benga bande konanga naza wana ndeka na ebisaka bino du lundi à vendredi après 15h. Et puis, na samedi, ils ont toute la journée, tozo ko enregistré, et puis to solo na bino. Bo benga bande konanga, o soko komelinga, c'est bien. Mais tant bo benga ka photo solo là. Vous comprenez? Tout to solo li, ndako fungola bino ndenge nini ezolekela. Moyena fungola ngweza te po ba copie coller komi ba ya ko tricher. Vous comprenez? Boya awa ozo mobala mayele, botala kato osala ngona ba norme nyonso ya droit. Vraiment ezoleka pepele tokos na ndenga mukete bobo sana pete kaka te ya bulukutu na ya sinda pona santé. Vraiment ba love bisika biso bizubino mama leki na bino la danoise oya linga bino mingi botika na malam bye bye. Bandeko nanga boye ebele bandeko nangai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle. Bandeko na ngai bobenga ba numéro na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachets et salami na penza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio ba koni yango na Congo. Bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage. Botala oyo ezali ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme ba pasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko nanga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet la ozo mela chaque jour et ko sunga yo bandeko nanga ba pasi wala nyonso ekosila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma benga rango sinda oyo ti oyo yango pesa na 20 sachets na kati soki omeli yango ezosilisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezokosila cholestérol pe ezokitisa pe cholestérol na kati ya nzoto. Vraiment ba mama na nga boya ezali bio économie na mabele na biso moko ya RDC. Boya ebele bobenga na téléphone ya mama bapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu. Ozala na Londres, ozala na États-Unis, na Canada, na Belgique, na France, na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga oko trouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobabs epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino. Vraiment boya ebele ko rate ti oyo te e ko sunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela e ko sunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango ko pe kolambela yango sauce tomate. Vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki kome ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobabs bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete. Vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele. Je vous love.